est-ce qu'il faut mutumoko boy akanga Congo comme malokola ye papa na bango na maman na bango et puis tout le monde a s'aligner à s'agenouer pour zelo pour autorisation fa qui n'est pas ya mutuana non donc mutumundu abenda ka muninga na akile libosote est-ce ça vision nzambe na tinda biso bongo non 60 tozo indépendance fallait tout décoller tozo que les accords des protestants et des catholiques nous oublions que le kimbangisme des aki première pas oyo etiamaki po ete ebundisa les deux colons là tous monde ba donner des leçons d'aujourd'hui liso eza ko enseigner biso te pona nini roi belge bayaki ko senga na tata Simon Kimbangu apesa bango makasi pe bokasi na manduki pe na basoda bakine ko bunda et accompagné na armée rouge soki balonga ki ezaki parce que batiaki spiritualité. Moi je vis ba gros pastoral na désert mabele bazo en Afrique. Tomate en Égypte, Égypte azali poumon et agriculture en Afrique, au sud africain. Mais biso moko siko tozali na mabele na biso bani banda na voie qui ça kende ti océan to komi na biso batuya kokota na scénario ya massacre to na scénario ya rébellion pour to vivre tout ça la détournement. Est-ce que yango papa Simon Mbango aleka ki biso? Nyonso ba baba ba longo na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Tama kamonisa boni wa mipengo isa kwa tango ikoki. Amenta banke aboni bisa mokili. Tango wana oyo zalike maloba nyonso papa alobaki ezoko koka. 100 ans e kobota makambo ebele. Keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Très chers abonnés de Menga Makimbangu Télévision, fidèles internautes de partout, vous êtes la biso, topesibino mbote, au combo misatou, ya boule sous la joie, sous la chaleur de l'annonce, n'est-ce pas, de l'arrivée de sa divinité. Nous avons bien pour nous tout l'endo groupe solo, Tata Simon Kimbangu, qui a gagné annoncé, n'est-ce pas, le 3 juin 2025, depuis Nkamba de Jérusalem, pour Kinshasa. Et voilà, tout s'est tardé. Pour to yeli susu oli buso abaitando na bino lokola mo mesana na biso to mesana koloba na kombo mosusu te na kombo ya tata Nzambe nde yango wana ntina maman falo na ntima na kati ya Menga Makimbangu Télévision onzela ya elobeli na yango tolobela maman mulo kasi na rubrique na yango pole to pe basango bokundoli pe bososoli nde yango wana esangisi biso na bino na mokolo malelo bisika nyonso bozwami pona kolobela cette fois-ci mboka na yango. Et c'est pour ça qu'il dit ça, tout y a de la bino, moko, n'est-ce pas? Ya balobeli, ya Congo, na Congo, ya docteur Jospin Lowanga, ambassadeur itinérant. Na Katia République démocratique du Congo, croyant Kimbongi, c'est à qui je m'en vais directement dire bonjour. Mbote papa na biso. Mbote maman Falon Menga Makimbangu. Vraiment papa Jospin et Sengoza ya Mingi. Ya koyamba bino après un très long séjour, n'est-ce pas, à l'étranger. Je crois que les images vont nous montrer quoi que ce soit des images d'un moment à l'autre. Mais tu considères que les internautes étaient où tu as célébré qui n'est pas journée internationale de l'art, ou tu tombola qui art, et c'est Pelissa qui aussi le centre de recherche d'art Kimbangu, où vous êtes le directeur et puis le président fondateur. Il y a Koyamba, n'est-ce pas, le groupe des artistes Kimbangis, GG qui en sigle. On a tombola mokolo yango ba communiquer au travers l'indanda la guitare au travers le son. On les a juste parenthèse na ba ba rataki ko kolanda biso n'est-ce pas na eleko eleki ceux qui tozali na bonne mémoire ezala ki peut-être depuis du mois d'avril parce que si mana yango ndeme makibino pe na délégation monene obo tango seki kuna na mboka ya Nkamba nde na bozongi na yango bo bemboka ki ndembo mesana koloba pona kokinde ko bundela mboka. Papa Jospin lelo yo balandi biso na bazali kolanda biso na net moment na à quelques jours il y a boyi ya tata mokonzi ya bule ndenge asili ko annoncer o biso bana Kinshasa tozali na kosepela ndenge tata annoncaki yango était na nzela ya libundu objectif mémorial et sila. Nous vous recevons aujourd'hui en qualité d'ambassadeur itinérant que vous êtes. Voilà sans plus tarder tozi beaucoup na biso esika wapi to bongisaki mituna pona boyi bipi bososoli na mayemata limboka. Papa Jospin Mokilezali koyoka yoka mesana kolanda au travers plusieurs médias kasi en exclusivité na Menga Makimbangu et sika auto kotaka sans audience parce que to kundolaka
vérité to pe information sur autre kablana ba imboka côté la responsabilité na yo ozali na ngona mboka to ka ambassadeur itinérant et sika wapi na ba fonction o bozali ko assurer lelo yo to na urgence o ezali situation actuelle il y a République démocratique du Congo si on peut se le dire était yiki oyo etondi na kati ya mboka oyo papa Jospin en tant que ambassadeur itinérant parce que lelo vraiment ba yi internaute to kolobela di bundu parce que zeli mosala na biso to kopanza sango kasi lokola kimia ya mokili ekouta epai na ngai na yo kimbongis ekouta epai ya busolo ozali kokitela biso dans peu dans quelques jours awa yango wana lelo to esepelisi biso to solola penza mai etali ekolo ya République démocratique du Congo. Bien maman Falone ba yike balandi bana somi ya Congo ekolo pe Afrika to tombele bino boye bolamu et na Tata Simon Kimbangu Kiangani sa divinité grand boussole oaza kotalisa elongi na ye na 3 domaines aza kokamba biso bai politique bai d'état to oyo etangami administration ya molai pe beaucoup c'est donc dans l'international et au sein de la République démocratique du Congo et aussi de l'Afrique et azali kokamba biso étant que ba scientifique ba ya bikeli oyo bazali plusieurs na ba occupation na bango tozana ba médecin tozana ba géologue, tous en a inventeur, tous en a mécanicien, les ingénieurs, les architectes, les artistes, les écrivains, biso, banso na mokuse sur le plan scientifique, yazako kamba biso et yemoko azali komi kamba. Étant que sa divinité nzambe parce que ala tinzoto ndeto bengi sa divinité. Normalement, to kataka na mokuse aza molimo parce qu'az esprit. Mais tant que lati nzoto nde komi sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani aza moko na kati ya mokili okokuta ye na nkamba na ntimasi na cœur de l'Afrique na centre ya Congo place ya vandi po ete kopesa kimia pe kotalisa na tous les 3 domaines. Mbote na tata esika azoyoka biso awa sur place esika azali na mopepe na mosika pe na kamba bipai na bipai bakomona ye na seconde bisika banso et puis bolandi bolamu na baoba kolanda biso na mwa moke otoye na ngwa koyeba. Voilà l'actualité du jour où n'est-ce pas urgence otoye pene na bino et baike bakolanda biso tout au long émission ba pourquoi to benyango urgence la situation n'est-ce pas actuelle du pays par rapport au tumulte nakatia gouvernement na en tant que personne de l'État papa Jospin avini nyoro kozana ona maima koleka na ngonga oyo bino kozali ko bunda a pied d'œuvre à pied donc nakolo bana tango nyoso pona ko bunda ete esika oyo poko tela tata Kimbangu ndengo tskota sanango ayaki na bokonzi misatu toke kuna na politique na scientifique pe na spirituel. Alors en tant que personne d'État votre analyse par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Matondo merci kosala analyse bana bato basaka ba analyse bazali ba chroniqueur ba journaliste ba salimi ba lengelami na osala ba invertication sur les terrains de loin mais biso to pratika kayango na ko benga ngo lokola contribution et puis acquis parce que toza ko mona yango o eza ko lekela biso esengi comme balobaka non assistance à personne en danger. Alors mboka na biso na menito yo eza ko senga contribution ya chacun de nous na makambo nyonso oyo ezali na kati école. D'abord école au Congo oyo to vandi ezali ya mutu te. Eza zombo donc richesse to patrimoine oyo nzambe apesi biso abike to bobatela yango bosala yango ezala malamu bosala yango kende liboso parce que bino te bokotika la wana bano bakoya na sima ba hérité ya malamu oyo bokotia mais soki posali mabe bano bakoya na sima bako hérité mabe bako souffrir donc héritage moko pollué et bebisaka génération d'avenir yango mboka oyo etalaka avenir
yango kakizaka na ba projet ba long terme na ba court terme. Court terme ezali o bozo mona sika bolia, mais long terme eza pona binoté. Bozo sala ngo siko pona génération o eza ko na sima. Est-ce que biso to sali yango? Non. Mboka na biso ezali lokola appareil o babengi oiseau naturel avion. Eza ko bembuka kasi ezui en panne ya moteur ya réacteur, eza likolo ya mer to ya océan. Sikoyo bosala amérissage, qu'il pleuve, qu'il neige, avion ezo kwea. Sikoyo pilote alebisi bino, préparez-vous na position ya amérissage, ba ba mataka pe po baebi. Total rapide na ba documentaire. Donc avion wana bolinga boya eza ko kwea. Sikoyo tango avion ezo ko kwea, nini oyo ekoleka soki avion wana ekwei nde mboka na biso Congo. Mais ndenge nini mboko ezaki kotambola et décoller et kende kokwea parce que toyebi mboka oyo to héritaki valeur nango te. Soki bapaya bayeba musika bakomi na souci, bakomi na inquiétude na avenir ya République démocratique du Congo. Soki baye Afrika batali babite. Soki Congo ezo kokende koule boye, lokola eza pays moko géant, poumon na Afrique centrale. Et puis c'est que biso pe tozala na problème. Boni biso moko inconscience o tozana ngo na kati ya mboka eleki na ndelo. Mboka na biso tozo traverser moment moko difficile. Mais étant que croyant kimbangiste que je suis, ekoki ko sutukisanga te. Parce que tozalaki averti na Tata Kimbangu tango bandi komba na na 1921 alobeli yango pe ba tata voilà otozomona ba pilier non reconnu na République démocratique du Congo et au sein de l'Afrique. Non reconnu. Ba lobela ki yango mais reconnu et faisabilité nango dans le kimbanguisme. Ba lobaka yango que mikolo ekoya bokonzi ko bwakama. Tango ko bwakama ba ya mayele ko sila bango. Ozo mona vraiment que yo tangeli économie, ozo yiba, ozo piller, ozo détourner, ozo ko sala ba bêtise, ozo ko kende ko kota na rébellion, ozo ko kende ko s'affilier na bato baza ko boma peuple. O pas aliawa, fallait défendre le peuple, azo ko kangote, aza ko sala o babenga kanon na sa personne en danger, mais bato ba yekoli papa diangenda lobaki. C'est aussi dans une état que personne d'état. Irresponsabilité, il y a bayi o bakoki ko assumer bo bateli to ko kenge la peuple ezali na manque ya spiritualité. Parce que peuple oyo azanga ka spiritualité o ba comment yo ay moto ya Mbula Matadi, mais na koyebi so que sans spiritualité yebisanga référence oyo bino bokotia po bo dirige mboki ko tape. Tango seconde guerre occidentale, guerre européenne ici, Staline le grade, bayo babundaki na basien combattant ba koko na biso, ba grand-père na biso, bazwa qui parti par là et consort, ba ki aussi sa guerre au babengaka mondial, il a fallu partage à gâteau et ça na Yalta na Russie, na URSS à l'époque. Staline le grade était que l'homme fort et l'oko nini esengaki et salaki que basien combattant babunda pe balonga guerre européenne. Parce que Papa Simon Kimbangu azalaki au centre ya guerre au babenge européenne ou guerre mondiale. Malgré balakisi biso na Normandie babeti histoire ya ba américain ya alliance ya ba occident, non, c'était pas ça. Les Africains au bayaki kozwa wa ba De Gaulle, consort ba roi belge, bayaki ko senga na Tata Simon Kimbangu apesa bango makasi pe bokasi na manduki pe na basoda bakende kobunda et accompagné na armée rouge soki balonga ki ezaki parce que batiaki spiritualité. Lelo biso tozali agressé na Occident vient par guerre par procuration au Rwanda zali nango na Ouganda parce qu'il faut pas citer seulement que Rwanda, il y a les Ougandais et diplomatiquement aussi Kenya zanakati. Biso siko ba Congomani ozui ba pays voisins o ezingi biso.
Centrafrique, Congo, Brazza, Angola, la moi médiation et consort. Bouchibé, parce que l'Occident a monique intérêt wana banda 21, ce que l'ongwe et que le peuple congolais a commis libre, a commis une souveraineté diplomatique, tout État souverain, à agir à faire décoller toute l'Afrique. Déjà, moi, pour ce Koko et Banda qui na Mbuta Kadhafi, toi, comme on n'a pas procuration Sarkozy, Bako Bomambu, Mbuta Kadhafi, ça qui pour l'année. Parce que Azoki Kimbangisme, ou ils idéologie à Tata Kimbangu, on a eu bêta, ils ont na guerre occidentale, on a eu bêta, et Koti, depuis dans les années, la naissance à papa qui sont locales, 2014, si toi, comme la première guerre mondiale ici, là, ils ont même formule. Oyo tata Kimbangu a imposé qui n'a l'ordre mondial na ye. Mais si koyo e simba ki na 1914 pour nani. Parce que bakoko na biso ya kala. Oyo bandima ki ko kangamana tata Kimbangu parce que tozo comme le 6 juin, toza pe na mois de juin, envahissement ville centre de Nkamba, malgré na histoire ya Congo za reconnu mais dans le kimbangisme oui. Bakoko na biso ba comprendre babi ah, soki to landi tata Kimbangu na bonzambe na ye. A kosala ka sauver biso. Papa si moi sala rapona yete pona biso. Na ozaka papa c'est pour na référence muso opé ça. Ni au père d'indépendance moko non, si tata Simon Kimbangu. Alors, tant naissance nango e monani. 1921 le 6 avril, kimbangisme e bimi na mokili. E memel biso constitution. E memel biso ba emblème pe justice y travail. Et na force wana nde sikoto ngai ko tambola nango na mboka poto ko ya tende to ko ilelo. Biso to longoli to jusqu'au spiritualité ya ba paya to sali nini to tie liboso to zui ba obédience luciférienne to tie liboso to zui makambo eza ko honorer ba ancêtre na biso te eza ko honorer république te na ba valeur nango to zui ba valeur. Imaginez que na Congo ba komi ko ba mboka elengi donc ça dit so ki mboka elengi ça dit moto asali bêtise ole ke ba bannir ye ole ke ba punir ye ole ka sala sanctionner ba lobi mboka elengi moto ayibi ba bengi détournement. Tango koyoka combien 6 millions, 1 milliard, 8 millions, 1 million déjà, soko tiango, oliango, okoliango pendant 8 à 10 ans. Au salaire que l'autre côté. Multiplié fois 10, oliango pendant 80 ans. Donc c'est yomo mutoliaka 100% okino lukambongo. So soki mutu moko azo yibango parce que azo yibango na ba chiffre na bureau na ye. Loi nini etie pote ba punir batu wana parce que ça filière, ça système, ba bien ngango système. Chine pas koyaka na problème. Alors batu wana pona kanga parenthèse na Yalta, tant ba kaboli mokili ndenge kokenda Afrique batiaki yango mopanzi parce que tozalaki na soubassement ya spiritualité te. Depuis wana et après to continuer colonialisme, to continuer to indépendance moko triqué. Oyo batata ba kaniselaki biso penser na bango et kokisami te. Donc to loko la coquille vide. Est-ce que ça valait la peine les qui ouais. Pas précoce ou immature. Non, ils appellent immaturité. Ils appellent immaturité. Ils appellent précoce parce que koloba que mon indépendance est outil na batata voilà na vision tata Simon Kimbangu. Et vous allez immature ndeni. Mais coquille vide ezali que batie lisango. Mais nyama lisango aza na kati ya lisango. Aye allié na kati etika li vide. Aki la faute ya nyama lisango. Ça dit bato yo akala bandima ki ko accompagner batata. Na vision kimbangisme et aussi na mboka eza même immoral ya bato lelo te ya bato kalezalaki bazalaki na l'unité bazalaki na amour et puis bazalaki na cohésion de esprit nde baki kozwa nde baki kobunda siko ekomi nde nini ba raté tango individualisme e bandi haine ngai soki mama Fallon nazwi pona nini mama Fallon face lelo ko aussi tonga na bi kosimba caméra te na lika nazwa nini caméra na ke kolengisa image et baby ndenge nini papa Laurent ba pesi pona nini kaka yende fo kaka akenda il fallait ngana zala wana ba donner des leçons moko balobaki j'ai suivi baobi akrab kala soka za ye moko atambola ka osala makamu ndenge moninga na zaboy na okende ndenge lobi oui to uti Chine to lobela ngwa qu'est-ce que to uti ko sa na Chine pourquoi les individus pourquoi sculpture o ezali LK United Group o ezali individualisme moko eza na kati po eza ya moto eza ya état te mais ndeni siko état aza ko échouer sur le terrain parce que akrab azotambola ye moko
mais soki kaka bakomi bale misato baza na kati ya bassin ya récipient moko bakrabi mosusu babanda kobenda bango donc mutu mwindu abendaka moninga na akende liboso te est-ce eza vision nzambe natindaki biso bongo non 60 tozwi indépendance fallait to décoller tozalaki na tout tozalaki na économie tozalaki na social tozalaki na culture tozalaki na nyonso esengelaki preuve ane na Congo oyo avec comme poubelle ndenge komi boye ba sud africain bato bauta biike bazoya na Congo belge kozwa traitement kotanga awa Mexique consort na ba université minene tozaki na égalité na o Belgique na Harvard siko lelo o ndenge nini tokoki kokoma l'échec ya suka parce que les jours kaka oyo tondimaki ba pumako ya tondimaki ba obédience ya spiritualité oyo abiso te tokoti na esclavagisme spirituel en indépendance bazwaka ngo matériel et physique. Dans les années 60, Chine a signé na l'URSS. Chine a bandi ko fournir, a bandi ko sala ba effort ya industrie. Par Mao, a tie révolution, ya communisme. Biso pe awa, ba papa mvoila, ba tie machine et industrialisation. Rappelons que papa qui solokele, a banda ki on a INPP, ba lansaki système économique. Balansaki réforme et agriculture agro-pastorale, balansaki agriculture bilanga coton. Banani banda osala ngo bakoko na biso o bakopana ki philosophie papa Simon. Ce n'est pas les kimbangistes d'aujourd'hui. D'une part, nous parlons de l'implication des Congolais. Bango moko pe na kati ya likambo. Lisango o elie na kati tiki koki vide biso moko nana. Donc na moment wana ba nomade, ba peuple batanga ki ba terre, ba kei déjà l'Occident a préparé bango bi bato so na tiki bango libre indépendant ata bazongo truqué faut dana préparer bango o bako contrer bango bakoti na Uganda pour na kosala maki. Là je parle des peuples Tutsi et consort na tête na bango Paul Kagame et na bande ya bato wana. Or biso à l'époque déjà bakote pe bana mboka o ba la rébellion ya Nsimba mais bazaki financé par banani. Même système d'aujourd'hui tant balingi ba boma Lumumba balobini bête wana zoya éliminez-les entre les loups balia na raté l'URSS et les USA. Est-ce que tu comprends que toko ki magana bato na te po baluka biso solution mais nani soit apesa ka solution na résidence na eto na Kamba bien sûr to kende plus loin kozwa même na ba roi ya libanda koya na bango c'était Tata Kimbangu nana sala ki keto signer les accords o eko pesa biso ndingisa l'état souverain c'était Tata Kimbangu par l'état tant voilà constitution o esengaki ke to tambola nango spiritualité le monsieur aliboso poto yeba économiquement aussi scientifiquement auto tamba parce que mboka tambola na deux pouvoirs pouvoir politique na pouvoir scientifique et puis bozo basé na spiritualité na bino ya on abanda ki on est bandé scientifique ezanini politique azo financer ba millions baza ko yiba na ba jeune na ba o bazo sala ba technologie ba étude approfondie bazo bimisa ezo sala siko na logo ya l'état. L'État a pesi ko ekomi marque mboke tombwami. Mais biso siko to commence à le contraire parce que toza na spiritualité a biso teza ko obligé biso dans le mal. Mais quand même spiritualité a mabe wana bapa. Loko eza biloko na bango ezo sani ko faire émerger bango ba benga ngo ba énergie négative. Biso siko yo toza ko absorber ba énergie positive. O biso to ngé to tambo to kundi yango na se. Tozoka ke les accords des protestants et des catholiques. Nous oublions que le kimbangisme ndezaki première pas oyo etiamaki po ete ebundisa les deux colons là tozomona ba donner des leçons d'aujourd'hui liso eza ko enseigner biso te pona nini alors toyo ko indépendance triqué toyo ko koma ba conquête bandi mbongo ba boyi politicien ote bref to komi ba mona 2024 chaos total okoloba nanga siko bango makina bango biso distraction na rébellion baye ko zwa ba uto bazaki ba autochtone parce que ba Rwanda ba Burundi ba Uganda eza ba état c'est les colons de ba créer na refondement il y a fondement même dans les Nations Unies à l'époque même na vraie carte ba pays n'existait pas. Pourquoi ba sali yango parce que quand eko étouffé sikoyo Congo ya lobby ya biso alelo tozala na dignité ko bunda biso moko te. Or boka etambola ka na ba système politique o mitia magana place nde e permetaka ba partenariat bilatéral ba collaboration nde na biso Chine asali na URSS Inde asali na Russie
asali na Corée du Nord asali na boy nde babenga ngo ba renforcement capacité bandaki na Yalta parce que likambo solo bandaki kuna to ko tala siko deuxième Yalta yuti ko salama na Arabie Saoudite au lieu que sikoyo ndenge Churchill akotisaki Royaume-Uni azala mini to siko Europe lo po Europe eza na colonisation ba ko remplacer siko Europe na place à Chine mais Chine to zaki une égalité dans les années 60 révolution spirituelle au papa Dianginda lansaki raté par maréchal Mobutu ce que zalaki appliqué mais lelo auto zali une égalité à technologie na économie na Chine parce que Chine a kolaksa peuple na ye révolution culturelle ça dit koto sa mibeko mais na kamba balaksa ba yi croyant que kimbangisme nini bolingo mibeko misala je parle pas de silwa nzambe de kimbangisme o wazo sambusa ko batata kimbango mais nazolo bela système fondamental o ezali babenga ngo ba reléguer bana nkole o ba salela kilelo ba pesa ba bango même salutation vous comprenez l'histoire alors même fondement wana même pyramide non renversée donc c'est à dire force ya botata o ezalaki na makokomisa tout dans les tata trois voilà ba bongiseli biso na 5 bon ba tiki réforme o sengi politique et mettre en place 18 ans Congo eleki nango sans pourtant élaborer ce système et mettre ça déjà na néocolonialisme na kati et puis tu ko yo continuité ya occupation sur place yango moni ba politicien lelo bazo sala ba homme d'état te bazo batu ya parti politique bazo kene na sommet d'état pour na ko défendre ba vision politique ya parti au parti na parti à ba quota ndenge lelo comme ministre quota ministre provincial quota gouverneur à quota et ça l'intérêt à peuple. Je suis désolé il y a moi j'appartiens encore na parti politique non biso tozali na idéologie na société civile auto za ko landa vision tata Simo Kimbangu peuple sikoyo azo bénéficier te na kati parce que c'est intérêt à peuple te batwana bazaki na temps ko se préparer ndenge moko ton ba envahir Asie chez les Israéliens européens, Israéliens, ce ne sont pas des Israéliens. Et c'est qui battent le contre-poids moko. Il y a une ligue arabe, le col est baramagambouana. Force ya yalta mi balé na bito salamana Riyad, Chine à côté, États-Unis d'Amérique, tu es kozwa Russie, bloc wana africain zate na kati. Si autant yo zate bazo discuter sort à mokili na yalta ozala kité. Bakaboli gâteau. Na 21e siècle pe ozate. Si orokota quand bake kotikelo sikoyo ba nomade ba pays o ezo ko développer une énergie positive aux zones en Congo tel que le Qatar pour que ça la médiation il y a pays un grand pays comme République démocratique du Congo et comme démocratique ce n'est pas arrivé à manger non et comme des ala démocratiques parce que biso to travail déjà na pouvoir il y a matriarcat c'est ça le kimbangisme. To yebi droit de l'homme pas au ngana za na commission parce que droit de l'homme ezala déjà on est ba maman qui pa vita ba rendinga ba za belé to chité na maman mulo a clôturaki ndo na suka o ya bimisa ki dignité ya conservation dans le kimbangisme za pouvoir politique divine et scientifique nana oko sanani alors bato la siko ba vandi na ba intérêt commercial na ba intérêt économique parce que asa partenaire il y a Rwanda asa partenaire il y a baïke biloko yeka quand même mutaza ko financer la guerre songolo pakala o ezalaki entre les Éthiopiens et titira. Pourquoi tous aki na les Émirats? Pourquoi on ne sait pas parvenir prince héritier à Koweït? Pourquoi tous aki na kata plus de 3 sommets avant l'état kinda? Parce que ezalaki ba chemin senga ki ko tracé. Pourquoi maréchal Mobutu papa Diangi na pesa ki une mission à kende na famille Émirats, Qatar, Koweït, Bahreïn, Émirats, les Émirats arabes unis au Boinga Dubaï, les Émirats. Bango tout famille, baza même famille, à part Saoud. Parce que roi Saoud, to bien Arabie Saoudite, c'est une personne. Tant à conquérir dans les années 30 et comme ça, nde ba jusqu'au Saoud, ba pesa comme état ya ba Saoud, de la famille Saoud, de Arabie Saoudite, nde eko bomba unité ya mibeko ya Islam. Mais peuple étiquel baza même famille. Et le même famille on a ba eko se séparer na ba intérêt. Baiko sala sikoyo l'union pour na ko coloniser peuple o akoya siko ko luka ko mata o ko zana pétrole, gaz, minerais précieux, minerais rares, l'eau douce, terre fertile o ya bilanga. Ya moni papa zo sa biso ke il faut tout ça la industrialisation ya agro-pastoral. Premier cheval bataille parce que cobalt c'est comme ko kende.
déjà tokoti na ba hybride tokoti déjà na ba technologie musu ba matière musu to na pétrole kala te comme obsolète pétrole donc ba matière musu to ça to tireli ko salela yango te bango lokola ba émerger ki nango ba économiser nango faut ko ba étouffer ba pays émergents au bazan nango est-ce ba président na biso ba yebite ba yebi to kendi na ba conférence ebele na bango on était na ba TICAD on était na ba 2020 to ki na ba Russie to ki na ba sommet bike pakala siko biso compte rendu nini o to ko pesa na population ya lobby bazo tengisa bino philosophie bakisa pédagogie etc. latin philo ok notanga nani ok notanga ba mythe ya bato bazana auteur ya enseignement authenticité eza ba mythe batie po ba africain bazala reculer religion za idéologie ya ba occident balinga buna ndenge na bango baba ben to coloniser esprit émergent ya spiritualité ba africain mais to babi ke bolongola ba israélien bo tchaka place na bino ngolo banini bazaki ba faux ole ke totanga cobalt totanga cuivre o ezali to na réserve nango ko pesa l'union africaine mobimba epesi bango collatéraux ole ke totanga ba matière to sala ba recherche ba matière mususu nano eza ba découvrir yango te to maîtriser yango po bana na biso to assurer avenir na ba on a grandeur ya république démocratique du Congo biso to tomber siko na kwa ko chiter conférence ya Berlin partage ya Afrique na idéologie occidentalisme ya obédience luciférienne pour toi qui ko tomber na mokili ya lelo constitution FMI Banque mondiale tout ça élaboré na grandeur occidentale za lokola vampire aza ko sisser les sang oyo ezali na muto vivre nango to komi ba esclave na 21e siècle voilà citation ya mboka na biso voilà citation ya économie na biso on arrive même pas kolona ndunda ndembi litungulu ezo uta libande ezo ya nzoka Brésil azalaka na mabele o ezalaka même pas kobimisa biloko ils ont fait l'effort na ba scientifique na bango bazongisi na agriculture toye kozwa Kadhafi alonaki na désert toye kozwa na ba pays ba arabe wana moi je vis ba agro-pastoral na désert mabele bazozwa na Afrique tomate en Égypte azali poumon ya agriculture na Afrique oyo kozwa ba sud africain mais biso moko siko tozali na mabele na biso bandi banda no voit kisasa kende ti océan banda no océan kenda ti na chopo banda kenda ti na Bukavu Goma tout ça to komi na biso batu ya kokota na scénario ya massacre to na scénario ya rébellion pour to vivre tout ça la détournement est-ce que yango papa Simon Mbango alekaki biso et c'est 37 000 familles c'est ça le martyr c'est ça le serment Oezaki bakoko na biso batiaki na balobi na hymne national est-ce que c'est ça est-ce que vraiment ça est-ce que il faut mutu moko boye akanga Congo comme lokola ye ya papa na bango na maman na bango et puis tout le monde a s'aligner à s'agenouer pour zelo pour autorisation fa qui n'est pas ya mutu wana non Congo ça tata Kimbangu azali na figure emblématique te figure ya autochtone te tata Kimbangu azali na figure ya humanisme ya humanité parce que tata Kimbangu na forme ne azana bonzambe ngana tukotanga azana ni ethnique ni école ni langue ni passage universel alors kimbangisme oyo yatiki ezali église universelle dans l'universalité pour esangisa siko mokile pe sa leçon yango siko ezate sur place butalwanga moko na kati ya baike parce que le biete ozali pas partenir na parti politique moko te kasi ozali homme d'état moto ya mibeko na effort nini na ngambo na bino bwali kosala po ete mosapi moko kosokola kelongi te lokwa baiki basangani moboko pona kokota na rébellion pona koluka kopie mboka kosala ete congolais akomi aza esclave na mboka na yo kino ti lelo oyo plus de 60 ans d'indépendance kasi tozali kaka na kati ya kolelaka ya konyokamaka bino en tant que moko ya bayi politique bwana kati et puis bokotala ndenge mboka ekotambwisama mpe boza bino moko tokoba témoin miso na bino ekomona na basekele bomami na kati effort nini oyo bokosala po ete pas dans la quasi-totalité mais na mwa moke koluka kobunda po ete mboka Congo ezonga ta na esika nango to mpe zwa esika to mpe bacongolais mpo tokobundela mpe bacongolais mpe se sentir mpe malamu na kati ya mboka na bango tala lelo papa j'espère Kinshasa tokotambola te bisika nyonso nzela malongo eza te tokoloba bango ba haute voix
nzela ya malonga eza te etozongi na professeur papa ngenda kuna na temple ya Matadi ya Matete olobaki yango tena mikolo ekobeba kasi papa Jospin sikoyo soki ekomaki te tongai tokanga papa diangi na lokuta soki ekomaki te tongai tokanga papa Kisoloki le papa dialunga na lokuta nga na onzo bongo etake ba père donc ça dit ba père fondateur ya Afrique je parle pas etake église non église ezali faut baki pa ba pasteur bateya Israël moko abimaki moko akotaki baonde balini ba prouver moi je suis scientifique et l'homme d'état papa baza ba ecclésiastique te ce sont pas des éminences c'est ça papa na biso ba mbongo papa na biso baza na Gabon on a monaki un panafricanisme je le respecte avec eux ce sont des éminences donc bazali lokola batoma ya ba représentant ya ba religion catholique romain au sein de la République démocratique du Congo au sein de Gabon au sein de Papa Simon Kimbanga zali sa divinité directement à longwe na cadre de l'église comme spirituel authentique parce que eza na ba vaincu eza rebelle power te botie photo na bo dessiner au basala ki na Indiana la police eza te lokola Lionel de Vinci avandi a imaginer na Constantin ba créer idéologie moko boye bon to coloniser nango peuple et ngo baté que batu bazui désert batie ba mayo ba bengango Israël et tout ça il faut arrêter ça les choses ba makambona et les cas en Afrique na bassin sous-bassin océan awa nde place makambona salamaki authentiquement l'archéologie les scientifiques ba prouva ki ya ngomoni tata imbango zaki prudent habité ceux qui na sali boye na tiki ka ko zango spirituel bayi ba comprendre te pour religieuse ici ba boti na occident tika na bimisa scientifique parce que recherche scientifique ko ezalaka na fondamental ezalaka na ba preuve ça o ezali lié na spiritualité bokoko na bango oko contredire yango te ba god de lovo ba losu di chango ba tout ça na pesi parenthèse bande ko ba olimbisa ponga ngami ba référence to ya loba o olalo la mukite otangi mamnanda kuna bino yeko ba faut pesa référence o ba yi ba salaki sikoyo soke koma kite to ngeto kanga mama muli lokuta po yemta bomba ki ba archive wa po ya ko pesa na sa divinité papa diange na côté soki baloba kite to ngo ba ke bazali na table ronde po na nini bakenda kizai po ba bongisela biso moyini ba Bible botanga ka yango bokanga moyibi nelo asala nini ayibaki aujourd'hui religieux ngo za ndenge ezebele boyo kwa chambola te non lelo tongaki to tia kimbangisme ta ke pionnier cheval de bataille na biso au sein de la République démocratique du Congo tongaki ko tiango lokola fondement ya constitution de la République ressources spirituelles tongaki to tiango lokola socle ekimelo na biso ngeza la pa komata lisusu na mboka angele tongai siko tozonga na mputu te parce que là c'est la souffrance c'est mputu pasi tongai tozonga siko na terre sainte pona kokuta nanai na tata loanga na mama Falon toza dignité ya ko porter kimbangisme par rapport ya authenticité na oezo monisa biso lelo ya kokuta na sa divinité. Parce que même Moïse, il y a la Bible à Venise, il faut se séparer l'histoire falsifiée na l'histoire authentique. Tant que balobi ki azana bateau, ba pese bâton de commandement. Papa diange na tango moni likambo ekoya alati des chaussettes. Bleu, noir. Noir na oyali clair. Mais papa obo sanité na bo sanité parce que bo kabouani fait ça la nini ezala yemoko a séparer le mal et le bien. Négativité na positivité. Alors mo c'est tango tangwisi libota na ye eliki kolakisa na mokili na nation ezaka na guide be moko wana ye azaki siko monsi nde na Egypte antique bokuta ngo tout Moses tout monsi akotabola likolo ya ba bengi pyramide rien à voir ne ba interpréter ngo na franc-maçonnerie. Ça sont des falsifications ya histoire authentique pour batu ba longola bonzambe na bango ba détourner ba kende vers mythe et loko existava te. Siko soki monsi wana to kende pa na ye akolakisa biso nini akolakisa biso ba vaincu et obana na spiritualité apesi biso politique après alexi biso scientifique nde siko mokili kwa kolanda biso e kolanda nini tabana biso tabazoli ya matiti ya solo bio e kolanda meme ngombe apesa miliki fromage ekei litungulu ndembi ai so libata soja et consort tango esili
na kati wana ba ingrédient apesi biso électricité toke na technologie par rapport aux nzamba ko inspiré ba invention ne ebandi et ça lisiko sécurité monétaire mbongo ba papier ezisaka te za kabiloko bozo ko posséder comme ba valeur wana nde bokotia yango nde sikoyo makambo wana kotombola mboka ta biso to tiango à côté maloba tata akoyaki ekokisani boko sote bibembe to sote bibembe te to komi na plus de millions de morts koleka Ukraine koleka Seconde Guerre mondiale koleka Hiroshima mais mutu mo azolobela yango te oye na Kisasa bato baza ko fêter lokola rien eza na Congo on dirait bitumba ezalaka te on dirait kutu ba festival moko eza kutu annoncer kala te na ministère ya culture na tourisme ya musique ya célébration mais ya bato ba ya kobina ba mela ba langwa nzoka toza censé ya kosala sensibilisation éveil patriotique par rapport ya ba vaincu les hommes politiques bako kende bako louer ba jet privé na budget l'état bako détourner mbongo à l'état tolandaki na ba intervention na bango mbongo ye bakaboli bazwi ba mbongo ba forage ba lié ba bimi ba célébrer na ba famille na bango de komi nango lia na yo ba oktiko keke pa o vanda kama o prison ba prison moko luxueux et tout ça ba fandi mais tata mokonzi ekolo yo lingi koloba wana ozozela tata mokonzi ekolo asala ye moko parce que balobaka boye muto azotambusa za lokola number 1 bakopese likanisi c'est à lui maintenant aboya to ndima boko juger ye na fin ya mandat na ye mandat ezalaka ndenge nini na biso tozwi culture occident tozopesa yango tolobi 5 ans est-ce que tout qui vision tata Simon Imba pour la mamba ben élection est-ce élection nanu ezalaka vraiment crédible et transparence na lolenge ya peuple soki eza bongo soki peuple atie mutu ndenge nini mutu wana akolanda mibeko ya bonzambe te donc culture atata kimbangu ezali na forme na ngwa bokoko na biso etambolaki yango moni bakonzaka la bande kosala babite na lobi te ke abi ezali nazoloba selo vision o mokonzi atiaka ava bo voter si alakisaka makambo osala te ngana kosala boye ngana kosala boye ngana kosala boye siko soki boke ko juger ye 3 ans avant aloba nini ye avant 2 ans na ngetikalaki na ngeko sala. Donc, juste au preuve, les contre la qui est toujours innocent. L'innocence n'a pas si quoi bateau baza ko accompagner ba bengango nini gouvernement. Chef ou ya gouvernement ba bengango nani. Premier ministre. Et c'est premier ministre est-ce qu'on réforme plateforme ne wana na ba ministre ne azana bango. Travail nini o balakisi. Maréchal Mobutu est certain tango Occident tombo qui passe bitumbo e bandi lelo te. Oyebi combien le gouvernement ba ne ko changer par an. Parce que oye simbité. Comment beaucoup maintenir chef ya gouvernement, premier ministre? Et ta kaza maman. C'est le baki. Maman ya total. Mais ce qui maman wana yi, n'importe maman wana ba détournement, n'importe maman wana ba attaquer biso, na ba ennemi. Ennemi, tozana tous les services intelligents parce que mboka na biso na batu ba yebi boulot. Il y a des villes qui sont tombées entre les. Yango na zoloba. Et tant que commission des droits, et tant que défenseur, il y a humanité, massacre, tuerie. Lelo obana ba otangate. Est-ce que bien na Goma, bana na biso ba otangate. Na est de la République pour na loba. Ba hôpitaux, tout ça, contrôle, il y a fiscalité ko futa batu ben pour moko exorbité tout ça. Sikoyo normalement Ali Motofala démissionner. Batia siko moto oya koza na capacité na lobité ko relever défi mais mboka za ya mutu te est-ce que vous comprenez? Alors, à ça, qu'est-ce qu'on a un ministre? Tant que vous avez un état d'urgence, état de guerre, donc même tout le monde en a Ukraine. Attitude d'abord. Tout à l'heure, tu as là, tata mokonzi par rapport à Yakobembu Kakana. Kasi yango nazo kende. Plan d'action na ye mandat na ye à 5 ans, tu peux reprocher na ino na ngonga ote parce que azali na ba mbula oyo. Non, na lobi te ke bakoki ko reprocher te. Na lobi boye. Ko la ndenge moko na maito ti ko loba pa na ngambo ya mokonzi ya gouvernement po azali bongo mama na biso ndenge moko yepe lokola azali na kati yepe ba votaki na 5 ans. Non mais c'est 5 ans. Non, yango nazo expliquer. Voilà. Charge wana ya goloba boye. Chef à gouvernement c'est nini azali on a bandina on a chef à gouvernement. Parce que admettons que Congo za ya bango totiki. So Congo za bango te on a bandina no kuna. Parce que atanga ye na olobaka bongo. Siko na suka so ça m'a dit ko mokonza mboka
aza siko sonse na minute wana ya koyoka peuple parce que aza mokonzi ya bango kaka te aza mokonzi ya nini ya peuple banécessité nini oyo peuple aza nango besoin peuple azosenga nini nini eza komanke na peuple akosala siko recours na makambo na toloba ya bavaleur oyo akomettre yango a pratique soki amettre yango a pratique comme gouvernement échoué peuple échouaka te peuple échouaka te po peuple aza valeur aza souverain siko na souveraineté ya peuple nde ekoblanchir ye a rattraper tant onga na tikoloba soki siko asali yango te nde siko peuple ekojuge ye avant après ou au milieu wana ezodépendre na peuple vous comprenez là na côté ya responsabilité étant que olobi mokonza mais voyage na oyebi biso eloko moko na diplomatie quand tu voyages pas ou espérer neloko te la diplomatie basalaka yango na chaise vide te totuki kota Chine elo nini tomoni na Chine elobi toza na besoin ya partenariat na basociété civile na baentreprise oyo ezali pilier ya bamboka Botswana azalaki Ghana biso RDC ozwi bapays mosusu ozwi Égypte consort nous on a eu quand même LK Limited Group ya kosigner na gouvernement chinois chambre du commerce nous quand même on a l'état kosigner na bloc oyo ezali ya Asie c'est ce qu'il y a yango ezali ko justifier mobembo na bino na ngina loba na kota mobembo en parenthèse bon nakangi parenthèse na pour otuna question ingoloba soki boza na voyage nde bokende siko ko discuter pe ko vendre mboka pe ko yeba makambo ezoleke pa baninga bomema ya malamu epa na bino soki siko botikali kaka bino na bino moko local même papa Simo Kimbangu alobiti bokende na mokili mobimba boyebisa bango ngai papa Simo Kimbangu naza nani Nzambe alobite botikala na Congo po ya kozwa avion te a Pumbwe akei kuna c'est ça que nous on fait dans centre de recherche d'art Kimbangu l'évangélisation et preuve ya kimbangisme et ko laisse kimbangisme na Moyen-Orient na Occident na l'Orient et consort si kotango bokei ya kosala rôle na ye spiritualité nezali sans frontières nazoluka physique pas asalela bango mais soki ezate alors voyage eza mabete kasi voyage ezobota nini parce que tango ba voyage nezosala mezosala na budget mboka et fi mboka pe ezongisa keloko siko mboka tango ezongisa ife kuta ba habita bato baza préparer na unité na otolo ba mboka elenga so ibiloko aneye et que toza na biso na amour te toza biso na unité te tozo bomana entre nous tolingani te chaussette noire chaussette pembe mabeka bwani na malamu siko ndeni toko émerger avancer parce que toza pe tokolobela mboka ma il faut to lobela pe likambo teli dibundu na biso